Allô, voilà, bienvenue sur notre chaîne Bolo Coco officielle, la chaîne d'actualité. Merci de vous abonner, merci de partager et surtout merci de liker nos vidéos. Retour au Bolingarabiso, en tout cas, tout liker, tout partager, tout aimer, tout s'abonner et rosala bongo bien. Et mbote nanga na batunyon sou balingaranga, mbote nanga na Gaulois, excusez, gladiateur, on avait si bien beauté. Beauté encore une fois de plus, la maman Zozona Inde, beauté à Sam Coucou nécessaire, beauté Mimi Coucou. Beauté à toute la famille Bolokoko. Joyeux anniversaire à ma sœur Charlène Bolokoko, beauté à Maïla Mounayo, que du bonheur pour toi. Et voilà. Tolingi bino mingi bino baye bolingara biso, tolingi bino mingi bino baye sabonaka. Bolokoko, zoko tu as vidéo chaque jour, pourquoi, qu'est-ce qui se passe, Bolokoko? Et les et avant de commencer, nous sommes là plus pour faire la promotion de toi plus pour la promotion il y a si la bisalou ko sensibiliser babakou ka ko bisa babakou plus bakendrota ba filmer bakendro consommer bakendro ko aimer tozana pour na ba futilité mais avant de commencer likambo na ngina lo balelo maman likambo na lilo na kosenga na babakouk nyonso. Allez vous abonner sur SB officiel, les abakouk de SB, partagez nos vidéos et likez, commentez, total ba film déjà écouté. En tout cas abakouk nyonso ya monde entier oyebi ko lingarasi et surtout soko yebi ke ozawana pour sila. Soko yebi ke ozawana pour sila en tout cas oyebi ke naza pour mutute nga naza pona sila soko oyebi koza pour sila oza pona mutute kende rotala ba film kende ro partager kende ro commenter awa na bengi babakouk nyonso ya monde entier s'il vous plaît oyebi ke yo oza na yo fan ya intelité fan ya songolo mpaka te Kende la film na yo o consommer o liker. S'il vous plaît, kende la film na yo. Voilà. J'espère que batutu botali vidéo nanga o bolandango vraiment bien bo liker bo commenter et na linga ki vend on na eleka, na linga ki vend eleka makasi bongo to ya to luka to sala comment analyser ou comment donner nos points de vue sur cette affaire. Il y a président Yoshua, Karine, Pamela, tout. Et topé ça ba vie na biso, voilà. Ah non, topé sa vie nanga. Nazo analyser en fait. Je donne mon avis sur cette affaire. Oh ya monyo se pela nango c'est bon. So bon monyo zanango d'accord te etalinga te na liere pa mutute. Toyokani te. Etalinga te na liere pa mutute. Mais to sur la vérité, to sur la pembe. Parce que j'ai vu de vidéos d'autres personnes condamner président. D'autres personnes peuvent condamner. Ndeko mwasi. Bandero basi condamner bango. Deux fois ça m'a choqué. Vous savez pourquoi ça m'a choqué? J'ai compris que tozarawana biso babaku tozara lisusu pona sila te to commandé batu ya bureau ya sila. Ah là, je vous dis, hein. En tout cas, tina vandaki na hôtel là, na bandaki penda rozila na la réaction ya batu. Comment les gens vont réagir? Comment batu bako réagir? Comment batu bako ça la réaction na bango par rapport à ces dossiers, par rapport à cette affaire? Mais à ma grande surprise, la réaction, on a moni à Batou. Je vous dis franchement, j'aime et choqué. J'ai vu que, tous en abisso lissou sous ma fan ya sila te, to commandé ma fan ya bureau ya sila. Ah oui. Donc, moutuna kata bureau ya sila, to remis le musicien ko, donc, ngane si kota faire nazarana botoko bien, nazarana polo bien te, donc, et comme il penda bongo. Cher ami, biloko mususu bozo sala eza soni makambo o eleki na ba bureau na biso na théâtre ezalaka te e makambo esa na musique ba deka ba 3K
Bato baza pour oyo, ba journaliste baza pour oyo, ba okuna baza pour okuna. Mais la moine on a théâtre pas si là, en tout cas je n'avais très étonné comme Singa. Pourquoi je suis choqué? Naza choqué comme on a que ba journaliste ba comme divisé. Misusu ya président Yoshua Bazali, misusu ya baba ya bandeko basi Bazali. Je vous dis franchement, je me suis dit oh. Donc tous en habitent pour silater. To comme il est pour na bureau ya sila, eza soni sans blague. Eza soni na ndenga kusaranate bandeko. Comment problème oyo etali ba bureau ya sila? Na ba melana mbongo, na oya liaki mbongo, na oya liaki te, na oya divisera batu. O banda depuis ya na SB, batu bakoma diviser. O kutu président, alie mbongo ya tombola star, ekendaki esalaki, ezongaki evandaki. Cher ami, est-ce que tali biso? Est-ce que maman est tali biso? Est-ce que biso ndeti to vandi benga biso to pour na président, to pour na Karine, to pour na Pamela? Non. To pour na bango te. Bango soki ba yebi biso pour na sila. Biso biso ki to yebi bango pour na sila. Donc ba problème na bango ekenda ki esala ki etali biso te. Etali biso te. Ekendaki evandaki ekutu ye abengi etel ko apesi ba journaliste na kuna kutu mbongo ba fingele président yo pesi ba journaliste mbongo ba fingele président. Ah pourquoi? To président o pesi ba tumbongo ba fingele bandeko basi wana. Ah pourquoi? Bandeko na lobaka na bino aimer si là ezara na munorote aimer si ezara na ba action. Bokanisa te si la za zo bato si la za so ipe ndenge nini te. Azo tala nuance et puis azo mona. Azo zo pe mayele. Et mais si la c'est la question que bobandi ko discuter boye na eloko moko boye za ki en privé. Bon memi yango na réseaux sociaux. Bato pe balingara sila te babi bango ba vie matière bandi ko fingelango. Et puis bino soit disant ba proche ya silango bo vandi bozo na bino tranquille. Bozo mona affaire o eloko bino bo memi na réseaux sociaux pour les bino bo mona ngo normal. Or que ce n'est pas bien. Kolinga sila bo leksango na ba art ba action amona ka bolingara ye. Kolinga sila muno côté ezana ngo bolingote. Pour mon rôle, ba même mouté melobité. Ndeti ngale on a comprendre que mon na bino nde mouté le bras ke bolinga rasila. Mais mouté manabino etikala jamais ko le bras ke bolinga rasila. Parce que boyebi ke sila za mal aimé. Boyebi ke sila batu balinga raete. Boyebi ke elo rasila batu ba interpréter ngo toujours mabe. Mais pourquoi bino borozwa dossier moko boye? O yezala ki makambo ezala kati ya bureau ya sila. Mokili ana besoin ye bangote bozu yango bobimisi yango. C'est que besoin a besoin de déstabilisation SB. C'est que besoin a besoin de détruire Sila. Parce que si besoin a besoin de détruire Sila te. Na moment au moins moi ça va commis 2 films à la fois zo kotisa. Bolinga boy la biso si j'ai na la compter. Bolinga ki bo sili sengo kaka ndenge bozalaki en privé wana kaka ndenge bandaki. Bolinga bo traiter yango kaka entre bino pe et sili. Biso pe to ebi yango te mokili pe ebi yango te. Est-ce que ezalaki d'abord censé ka dossier wana il fallait tous les abakuba dans le courant nango ba ye bango. Est-ce que d'abord c'est important vraiment cher ami bande konangai. Webi ke nina za be banda jour on a ti siko na zo wa Sonia roya ya bo mona lobi kutu na koka kite na mona oya olubani. Qu'est-ce que tu vas dire aux gens? Oh maman moi benginga na Suisse lobi ah ya dodo pourquoi makamba boye ya dodo bino pe boko misu diviser o akoto mukoto la koto ngai mutaro diviser nga zate. Po na yebi président na sima sila. Na yebi bandero basi wana mi balé na sima ya sila. Donc, moutaro diviser ngai azate.
On a comme un moutou intel, natika moutou intel. Malgré na yebi moutou mabe na dossier azanani. Mais le rôle na yebi moutou na dossier o moutou mabe azanani. Je ne suis pas là siko po na bango te. Nga na zande po na sila. Donc ba faire na bango etalingaite. Moutako diviser nga pe azate. Moutako kabola nga pe na sila azate. Po ba luka kutu ndenge nga ba benga nga ba téléphone po ba liko ba diviser nga na sila. Ba lembisa na lobisa litu sila te. Balo balanga mabe sur sila. Mais na tika te na lembati. Na yara kaka. Donc etalinga te problème na bango. Nga na mutu na ngani naza bona yebi ke naza bakouk ya président Yoshua te, naza bakouk ya Karini te, naza bakouk soki pe ya Pamela wana te, naza bakouk ya Sila Bisalu. Naza bakouk ya Sila Bisalu yango nga na yebi na mutu nanga. Ba o bomoni ba okota na kata ba polémique oyo. C'est-à-dire que batikala ozala ba bakouk ya Sila te bazani ba bakouk ya batu wana. Parce que so déjà mutu moko futo mbongo pour finga parti moko pour ndimi oya na télévision o finga parti wana c'est que peso ba futu yo mbongo lelo yaka loba mabe ya Sila na télévision oko ya pour lobi yango. Ah oui. Oko ya pe lobi yango. Pongani na vandi be président ayebi très bien Robert ngate sanga ke Dorcas. Zoabo yara rolobelanga ayebi yango bene tinga zanga muta secrété. Bandero basi wana mibale bayebi yango bie bako mekate. Po bayebi kenga zanga muta secrété. Na roya na lobi botala bato ba osala bo bayebi yango bien. Bo sala ngote. Ah oui, bo sala ngote. Muto osala ngo zala te bon mekate po baby ke oyo élément mabeyi ngana ngani na vandi bwe na kiti na ngani na olo basiko Sila ou rien naza président te naza bandero basi wana te nga Sila ou rien do bandero na biso wana misatu président de basi wana bazala na SB bazala te etalingai te. Je suis reconnaissante envers président Nathan Oya Vandaki na biso na kati ya SB. Le rôle nga na moni na nga mabe na yete. Na moni na nga pe makambu na yete. O pesa meli pe wambongo baso ba na moni na nga ite etali nga ipete. S'il faut garder peut-être relation na nga na président na ko garder relation na nga na ye. Également na bandero basi wana. S'il faut garder relation na bango na ko garder relation na bango. Ponana likambu na bango te. Mais moi, je suis pour Sila. Naroya hôtel mais la bango soki na moni ba komi ko combattre musala Sila parce que oyo eza combat. Boye ko luka ko combattre musala Sila ko luka ko déstabiliser SB ne naroya na telemeli bino. Ah oui. Nala pour bino te. Na yebi bino na sima Sila ndenge bino boyebi boloko na sima Sila. To yebani biso tu na sima Sila ne muta sangisi biso Sila ne muta mélanger biso. Donc so Sila sangisi biso te to lingaki pe to yebana pete. Donc so ki lelo biso na bino to yebani c'est grâce ya Sila. Nde sali ke to yebana biso na bino. To yokaniti. So komba Sila te menga pe na bibino te to lingaki to yeba pete. Des films arabe bazaraba existera président existera te ba binote to yebi bino grâce ya Sila do pe sa Sila wana respect boya na esprit ya la déstabilisation ya SB boya na esprit ya pesa ba matière ya Sila pa ba yinina ye baya pa ndo finga Sila ke Sila vanda na batu taka bona na batu ok batu wana bino ne boza mabe boyoka ni te na makambo Sila kuta zala kite parce que bobanda ko sala soi-disant ba tombola star wana en logique excusez. Tout le vérité, Sila ne savait rien. Toko sabatute, Sila ne savait rien. Tu es bon, cela qui va organisation la binu ya ba fête ya ba 5 ans, Sila eba ki elorote.
Ti bosala ba groupe na bino ya babakouk certifié si la yeba ki elo côté. Bosala ngo na ba sentiment na bino na ba plaisir na bino ne boluka bosala ngo. Et donc soki bo panzani bo bebani bobi misa si la dedans. Oh si la kuta bengani intel si la na muta bengani te. Président est libre. Nenge bino ba ndero basi on mi balé boza libre bokola la bola muki bolobi. Toza na biso sous ba bureau SB to tika liba tout simple et de prendre na bino. Muta ko kanga bino boza ba bureau SB azate. Également nenge président Zawana, il est libre de choisir yakotika la président SB ya babakouk to ya rodia comme abakouk simple. Si peut-être le président se décide de comme abakouk simple, et ça choix na ye. Tu es obligé de te dire que tu es président, il faut zakawana éternellement non. Non. Pour exemple, na bateau, on vira poste wana baza. Veut dire que le président qui va recevoir candidature, comme postuler, il va voter bango, tout le cas comme président ou président place wana. C'est ça. Et ça bon tout solo là. Mais bon tika biso elo robino bolinga bosa ko yana ba réseaux sociaux makambu wana ekendaki ezongaki esalaki evandaki tala kutuye alobi boye ye kutu afingi ngai président lobi nanga kutu boye ndeko mwasa na pe kuta kutu et à Sony et ba voice ne bino ezako bima vos audios ezako bima est-ce que wana eza respect envers si là est-ce que vous respectez si là vous respectez accord na bino vous respectez si là non vous respectez était. Pour déjà moutou, oh y'a d'autres travailler na bino soi-disant bon mi benga ba bureau ya si là, ba proche ya si là, mais bon se comporter bon biso ba toto am si katolo bani. Bino moko kaka wana ba bureau wana ba proche wana si là, bo ma casse na rofinga biso ba journaliste to lebela si là, soi-disant biso ba sitoche. Na ebite ki sitoche nga biso za rapport to na kini bino bozara na poto. Yango biso za ba sitoche. Or que bino moro ba maman ba sitoche. Po tele lo po biso to rosa maramo bino bo salite. Tela bi bo benga biso soki bo moni intel des personnes to ba swani likamusi na réseaux sociaux wana robenga pourquoi bilo ka boye botika. Siko bino moro ba tata mi bimba ba maman mi bimba. Boye na dossier na réseaux sociaux, boye repesa matière. Siko biso na bino ba nango ba mériter si là. To solo la pena koto na ebita ba kusu na lo mama be. Biso na bino banani o ba mériter si la banani o ba mériter ma koza pena proche ya si la c'est que za biso ba journaliste biso ba to bino ofinga asitoche po bo mo e bandeko o moni ba entourage ya si la wana bo repesa nga raison plus tard na longoli mutute bango nyonso ba batu mabe quelque soit ya basi tu ya mibali ba za batu mabe ba batu bani pour la destruction ya SB yango biso ba ba ku photo veiller sur si la totele mela bango comment biso to ya robunda ba bitumba makasi pour na si la mais bino bo traiter biso ba sitoche en privé. Votre établissement bata pamba. Votre établissement bwendeni. Pwani. Koya ko défendre si les activités que bata nzala ya. Yango nga penza na pesi mobali na nga raison. Mais penza ka le 20 mango ko kanzamba sangolu na ke kapoto angu. Poto ko mandenge moro parce que bato bo traiter biso ba journaliste si la ba sitoche wana bino ba soi-disant ba proche ya si la ba bureau ya si la na fait type ya les 15 na mona ki bino ta malongate to solo la na mona ki na bino ta malongate bolata salité bien te soi-disant ba ta poto mais biso ko bato to vivre na kinto la ta danger o le rabino. Parce que biso na bino na sitoche bana baba sitoche comment c'est bo vandi na poto baninga ba sa muso tala musalo to sala bino bo kokangote to solo la bo kokangote bandiro bo respecter biso pardon to sengi bino bo kokamso biso sala raté botika ko traiter biso le roi to abi lokote ce qui est moro si la dans la considération na biso do traiter biso batu bino bo traiter biso to abi lokote na ndeni bino wa banane. Bobinga pesa sama mamni maintenant ro déborder sur bino nyonso bino baba na bo retraiter ba sitoche boba nan batutu na longoli mutute na lobi bien batutu ba utaki poto quelque soit ba situ ya mibali les 15 bolata malonga te
Na mona ata mutu na sur la parfum ata djuma alors nga tchaka na mona ata mutu tchangote bino bo traiter bat basito bino wandeni bo malonga te to andenge moko tuté nga na kinya na vivre bien ebele me bona poto wana te to tika ka pardon bien na ndenga mabete bandoro bakuka to la focus na SB bima na la distraction ya banani comme ba banani soit disant ba to balingara sila o ba proche à sila bima na la distraction ba lora ba ba misala mabe ba yene pour na détruire sila na bi de vraiment mam ça mona ngo ba ye pour na déstabilisation ya SB pour ba to ba proche artiste ba rosa bilora bongote mais ba to ba proche artiste ba sali ba faux compte zora ne ba compte nous faire commenter la biso finira biso to finira famille bo ba proche wande baza ba faux compte wana ya Sony Sony parce que nga le roi na bi ba compte na bino ba proche asila wana le roi na ba faux compte na bino so yo commenter nga pena na tangi pena komona ba to ba monitor la yeyo na tangi pena komona ba to ba mona to comme sala bino bon pour ba mi tema ba verser la bisalu ba jalouse na ba jaloux boyo combattre moi ça batu beaucoup une élévation ne boyo combattre bolandi pour intérêt bino organisation si la si était bino bolandi non bolandi pour bo fula match ba comme la bino tanga malo na réseau social batu ba bengo kombo na bino abakouk to pour na mututé SB ou rien toza pour na mututé parce que l'oso si la zate bango nyos ba royo kana te muta royo lo bemamba si la zate. Donc, biso to za focus na mam sa biso SB ou rien. To tika bango bato ma bewana bato misala, bato balingara sila te, bato bana besoin de déstabilisation SB, biso to luka to yeba qu'est-ce qui se passe na chaîne na biso SB, ba vu eze matate ke munda malembe, bango ba rautia biso ba bibilo ba mitu passe bande roto telemela bango. Kolala te abaku kolala te telemela bango baza bata misala toro benga na bango bakokende soko ye po na détruction SB biso toza wana toko benga na bino ba journaliste inconscient bokota bêtise ote ba onde baza inconscient na ba inconscient bakota journaliste baza na conscience ebi ke ye aza po na sila akota bêtise ote oya bi kazani azani po na sila te yaza po na mbongo ayaki ko s'enrichir pas sila ndi ya ko embrasser ba bêtise ya batu oyo ona lobi yango oya yokinga oya yokinga te je m'en fous neti nga pe bwe na pe mananga na pe ba mututé na lia na nga pe na ndora mututé donc olinganga te o se sentir piqué te etalinga tina lobi na bino ka vérité bozana ba manque ya respect o bosala batu orke bino mo bwa biloko te bino nyonso na longoli mutu te bwa biloko te na ba manque ya respect boyo sala batu yo traité batu ba situation on a fait on a si lola takini veste bankosi ovi bono tena mutu bino pardon SB ou rien bakouk SB ou rien boya no batu wana SB ou rien voilà focus na SB ou rien fila ou rien tolobi déjà bien fila ou rien to ana besoin mututé olingi fila yo oboyi fila vanda na kiti na yo so ye pour la déstabilisation fila to rebelle la yo to bengani yo biso za bongo ba biro ma be ici la fois benga na bino nyonso batu ma be bandoki